Salut, bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez tous bien, partout où vous vous trouvez. Ici, c'est Sandra Mouchali. Namukula lelo, na linga kina yana partager mon pensée nanga par rapport à makambo ezole kana Congo, surtout concernant marche il y a le 20 mai. Et ça vraiment passé na mama komo na ndenge ba Congolais bazo continuer ko souffrir na mboka. Et puis eloko ezosala ko to passer makasi eza komona que leadership ya monsieur Félix Tshisekedi na parti à pouvoir IDPS ndenge bazo continuer ko sala makambo ndenge moko na ndenge monsieur Joseph Kabila abandai ko sala tango zalaki na pouvoir et le kutu ezo déranger même eza komona bato oyo bazalaki contre pouvoir ya monsieur Joseph Kabila na contre makambo bandai ko sala ba congolais lelo bazo continuer ko komisa bazo continuer ko betela monsieur Félix Tshisekedi maboko malgré makambo oyo nyonso to mabe ezoleka na Congo soki totali côté ya sécurité, totali côté ya nzala ya économie, totali côté ya santé, totali côté ya ba droit ya ba humain nyonso tout ezokende vraiment. Moi je trouve que kutu ezali kokende ko s'empirir soki tozo comparer ngo na temps ya monsieur Joseph Kabila. Bon, nakoloba vraiment mingité par rapport ya marche parce que c'est le bami mingi biso surtout tomoni na ba réseaux sociaux, tomoni ba vidéo, tomoni ba photo et ça là vraiment pas si mais eloko oyo nakoloba eza que vraiment il faut te remercier ba leader ya opposition. Et ça vraiment le Congo ya bien comme on a que 4 leaders ya opposition ba Telemi ba Sangani pona ba batelemela makambo oyo monsieur Félix Tshisekedi azosala batelemela ba injustice oyo ezoleka na mboka, batelemela makambo ya insécurité na mboka, batelemela makambo ya économique ya mboka, bazala wana pona population, bazala wana pona ko trouver solution na ba problème ya population na Congo. Donc vraiment je pense que ça eloko oyo biso surtout tozomona vraiment munene nangote mais ezali komoko ya kokumisa vraiment komona que 4 leaders basangani parce que ata soki totali na bible yebisaka biso que soki mutu bato mibale to misato basangani nzambe akozala parmi bango elingi koloba souvent totangaka bible na ndenge moko littéraire mais bible il faut pas kotanga ngo na ndenge ya littéraire, il faut kotanga ngo na ndenge ozotanga ngo mozo message na sima, il faut que na mesure ya kozwa message wana. Donc liloba oyo ça simplement pour dire que ceux qui 3-4 bateaux ba fandi ensemble, bazo discuter ensemble, ni surtout au bazo sala ekokende liboso. Donc c'est ça vraiment ngai na linga qui vraiment na remercier ba leader et opposition parce que je pense que zali bandeli ya lokombo ya munene ezali bandeli ya changement pour mboka ceux qui batikali ensemble bazo continuer kotambola ensemble ti tango bakozwa eloko oyo bazo luka. Donc nakoloba ndenge wana na linga ki na bakisa mwa idée moko pona ba leader na biso na Congo surtout ba oyo bazali na opposition oyo bazo telemina makambo ya oyo ezoleka na Congo mikolo. Bon, on a simplement dans le que ils a bien que ça là ba marche, ils a bien ba bloc surtout oyo bazui comme ba décision pour n'amboka pour na ba kende koluka changement, ils a vraiment bien surtout ba programme au bazar ngona ndenge o basi ba sali comme marche et wuti koleka. Ils a bien mais le qu'on a linga kina ba ki ça ils que pour na ba leader na biso ya opposition président élu, monsieur Fayoulou, monsieur Moïse Katumbi, monsieur Matata Mponyo, monsieur Sesanga. Je pense que Soki Bango 4 Basangani et loko oyo bakoki kosala sikoyo ezali selon idée o nazanango ezali ko changer stratégie. Et comme il est vraiment très important. Pourquoi? Parce que na politique congolaise makambo ba marche ba biloko oyo salama na ndenge basi basali siko eza biloko oyo esi salama plusieurs reprises na ba marche wana bato bazo kufa bato bazo betama bato bazo kata bango eza biloko oyo esi salama ezo continuer ko salama siko soki totali congolais
passe ya mutu, Congolais, comme on a nzoto ya mutu et panzani, c'est comme si ekomi un peu moins norme. Miss sur Congolais et mesani comme on a babloko o ezali horrifique. Miss sur Congolais comme et si mesani un peu comme on a babloko o ezamabe. Donc, ce qui va marche, on a bien sûr cause à nango bien cause à l'effectif. Mais Congolais comme assez mesani comme on a bato bazo kufa ernyo surtout bato bazo katabango banzoto ernyo surtout. Je pense que réduire un peu moi efficacité il y a quoi apporter un peu moins changement ou bien il y a quoi passer un peu moins message à ma casse. Donc si qu'on a ndenge to komi boye, moi je trouve que et comme temps ndenge bande qu'on a biso ba sangani pour na ba travailler ensemble et comme temps ba luka ko stratégie mususu. Ata grand penseur moko a koma aloba la folie ezali kosala eloko moko à plusieurs reprises mais ozo zela que ozo résultat mususu. Je pense que Ezra qui vient à Bisso, Monsieur Albert Einstein. En anglais, bon, nous autres, en anglais. Donc, c'est un peu ça. Celui qui a une stratégie, ici, Salama est belé à plusieurs reprises, mais tout le monde a un changement. Et Salama vraiment, vaut mieux te louka stratégie, moussoussou. Bon, la stratégie, on a na Congo pour na eko salama, je pense qu'ils a eloko moko éthique la ko salamate. Et le Congo, je pense que comme ba leader 4 o basangani bazomo na vraiment baza bato ya mayele monsieur Fayulu le monde entier essayer ba ki azana muto azana ba asala ka ba réflexion ya bien azama mayele monsieur Katumbi azamuto azana mayele na ye na ndenge ya économie ndenge ya nini na ba monsieur mususu comme monsieur Mponyo na c'est sanga na ebi bango vraiment mingité na uti ko découvrir bango kara siko mais peut-être avec le temps na koya koyeba vraiment baza makasi na nini mais ceux qui ba sangisi mayele na bango nazo senga bango ba trouver ba luka stratégie mususu et ceux qui ba luki stratégie mususu il faut ba sala que stratégie wana oyo bakozwa bato ya partir na pouvoir baye bangote bato ya partir na pouvoir baye bangote pourquoi parce que pouvoir ezala et le conseil ezala ceux qui muto ayebi yango a ko travailler de fait que azala a travailler contre yango comme ça soko sali eloko ya ko travailler contre yango au moins et ko ya ko bebisa projet na bino il faut siko ko luka stratégie. Et là, comment un peu ya sika o etikala jamais ko sala mana politique ya Congo. Stratégie yango soki boluki yango bo sali yango na ndenge moko ya sema kasi ndenge moko ke non kaka bino ba 4 ba leader wana ya opposition boyokani to ko sala boye bo sali yango. Et puis tango bo sala yango kaka tango bo sala bo sali yango nde wana sikoyo ekozala bien ekozala réussite. Pourquoi parce ekozala réussite parce que parti à pouvoir Monsieur Félix Tshisekedi akoye bangote pona bonga mandenge nini akomona kaka boye pom bosali et ceux qui bosali yango bien bo calculer bosali yango bien et koki ko apporter moi changement ya munene. Pourquoi nazoloba parce que si ko ndenge to komi na batan oyo to komi na temps oyo que Monsieur Félix Tshisekedi ba oyo ba yebi jeu d'échecs ba komona que soki roi akangami akoki kosala ko bouger lisusu te veut dire esili pona ye mutu wana mususu a gagné donc oyo en anglais to bengaka checkmate donc dans lingala na yebi to peut-être ba akangami j'ai esili ou bien au checker ou bien nini na yebi te mais en anglais to le ba checkmate si ko ndenge to za bwe baninga soki totali très bien politique ya Congo ezali vraiment chance moko ya or na ba opposition chance moko vraiment ya or ya bato opposition pona basala nyoso to bakoki ko sala monsieur Félix Tshisekedi azonga sosu na pouvoir te na 2024 parce que ndenge za boye monsieur Félix Tshisekedi a commis déjà peine na checkmate kala mingi te aza vraiment asi a commis vraiment na sina partager kuto moi post moko na Facebook na mais ba congolais ba comprendre ki angote ba comme souvent ba congolais ba comprendre mingi te makambo o ngana partager kana sala na lobaka mais asi a komaki déjà na checkmate a commis presque exact atika kaka na move moko il faut kaka
azaka na nzela moko akokende soki bino bato opposition bo étudier politique na ye bo étudier environnement na ye bo étudier makanisi ya bato baza pembeni na ye. Je pense que na 2024 élection ezala te monsieur Félix Tshisekedi akozala checkmate. Pourquoi? Parce que nakolakisa bino na ndenge tokomi boye soki totali tango monsieur Joseph Kabila ye mutu asalaki que monsieur Félix Tshisekedi aza na pouvoir na ye. Mais monsieur Kabila azo supporter vraiment monsieur Félix Tshisekedi te. Bato PPRD bazali susu na côté ya nani ya monsieur Félix Tshisekedi te. Wana eza déjà check. Donc eza déjà check. Totali Kagame na ndenge makambo ezokende mikolo azali susu vraiment ndenge tolobaka friend to frère ya monsieur Félix Tshisekedi te. Donc na côté ya Kagame na batu na ye o baza na sima ya Kagame eza déjà check. Donc azali déjà na 2 check. Sikoyo toute la population surtout ya ba Congolais na Congo, majorité ya ba Congolais na Congo na ba oyo baza libanda ya Congo balingili susu pouvoir ya monsieur Félix Tshisekedi te, balingili susu pouvoir ya UDPS te, ezali check mususu. Siko bandeko nanga soki totali nyonso tuana. Et puis eloko mususu oyo ezo checker monsieur Félix Tshisekedi ezali économique, ezana se makasi, ezali insécurité, ba territoire rebelle eza toujours occupé. Bato ya Congo ndenge vie ezali ndenge bato bazo vivre eza déjà pe check mususu. Donc boye bisanga ndenge nini opposition lelo soki ba utiliser mayele na bango ba utiliser stratégie moko boye ba ko check métier te. Donc c'est ça lelo na linga juste na yebisa bandeko na ngai ba leader na biso ba konzi na biso ya opposition bo fanda vraiment na table ronde. Bo fanda na table ronde. Soki boko fanda na minuit tango nyoso to balali bo salango bo étudier bandé to ba step ba move nyoso to ya monsieur Félix Tshisekedi ezala na Congo ezala na Libanda. Bo étudier ngo bo etala ndenge nini bokoki kosala. Makambo ya élection eza nango petit problème. Eza siko koluka solution. Naza un peu na moi idée, mais wana nakoki ko partager na mutu waza intéressé. Mais simplement pour na koloba que monsieur Félix Tshisekedi atikel kaka na mouvement ko. Soki bato opposition ba utiliser mayele na bango, ba utiliser ba bloc on surtout na pouvoir na bango pour na ba utiliser ngo. Je pense que année oyo ya 2023 eza année ya suka ya monsieur Félix Tshisekedi. Ba Congolais va souffrir, makila etangi mingi na Congo, vraiment et comme temps il y a changement. Nature et sarabiso ezalaka na temps ya nyoso. Temps ya mbula ezali, temps ya moye ezali, awana poto temps ya neige ezali, temps ya été ezali. Temps pe ya souffrance ya Congo ezali, pe ezala pendant ba ne ebele, mais ce que je pense que Congolais kalamingité à kokota na temps na ya été. Merci bandeko bozala bien esika surtout bozali nzamba za nabino ezalinga sœur nabino Sandra Mouchali. Merci à plus.